votre émission, la sagesse africaine. Merci, 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 fidèles téléspectateurs de notre émission, la sagesse africaine. Votre émission que vous suivez tous les samedis de 12h à 13h sur Olive TV. Bienvenue dans cette émission. Merci de votre fidélité, car je sais que vous êtes branchés de partout où vous nous suivez. Du Royaume-Uni, de l'Angola, les amis qui sont de ces côtés-là de l'Angola, merci de votre fidélité. Les amis qui nous suivent de l'Afrique du Sud, à travers le monde, que dirais-je, à travers le monde, l'émission est suivie de partout. C'est une émission interplanétaire. Mais les amis qui nous suivent de l'Angleterre, vous êtes spéciaux. Vous qui nous suivez depuis les salons Carlos, Nono Masolo, pièce contre pièce, Guilou Membo, le meilleur coiffeur d'acné, Carlos Massamba et Gabin, mon jeune frère Gabin. Merci, vous qui nous suivez de ces salons. Les amis qui sont de ces côtés-là, Jiklo Mbwe, Jiklo Wina, Montema Bato, Gisèle Tati, Bino Banso, Banamignon, Soza Olanda Bisso, depuis les salons, le studio plutôt, le studio de Téléfolis. Je salue les amis qui sont de ces côtés-là, Douglas, et Koyinda Lelo, Benga Bandeko, Benga Bami, émission Zayabino, émission où ils allaient présenter par votre humble serviteur, Johnson Keto, le garant de la nation, au-dessus de la mêlée, Nicolas va conflit, Gbagba, Manga côté, là, le pasteur sans Bible, l'homme qui apporte la chicote, j'avais dit, 2018, ça va chauffer, 2018, plus rien ne sera comme avant Vavason. Je l'ai dit, en 2018, il y aura des chambardements, il y aura des chicotes, ceux-là qui prônent les antivaleurs seront chicotés. Les tontons Caligula, les ministres Caligula, les pasteurs Caligula, vous serez chicotés, les mamans Caligula, les tantines Caligula, vous serez chicotés cette année. Je l'ai promis. Et je vais joindre l'acte, la parole à l'acte. Vous serez chicotés. Merci. Kimezanabino Bangate, Walezaraka, Nguya Vibration, Nenetotiaka, Papa Aimé Claudia, Maman Denise, Nenetotiaka, Bino Bansoba, Mignonso, ya France, Nabo Sanebinote. Lelo, Torban émission Nabiso, Nenekakato Salarango, ezali émission Nabino, ezali émission Nabiso, ezali émission Oyo, ya communauté, et la Abino ba nouvelle, ya communauté. Communauté na biso na niveau ya Angleterre ils allaient éprouver to koufeli baté belé na mois de décembre to koufeli bato na mois de janvier surtout ba jeune nde baza okende yango j'interpelle toujours les hommes de Dieu. Vous êtes hommes de Dieu pas seulement pour le mabonza, vous êtes hommes de Dieu pour aussi botala baka oyo ezako koilaka communauté na biso ba jeune baza okufa. Il faut tout interpeller conscience. Il faut bisomoto ça la remis ménage. Il faut bisomoto se faire violence sur le bas. Pourquoi ils ont comme la rabiso? Pourquoi tout le monde a ban na biso ba okufa? Mususu a outa a outi veiller à kufilobi. Oui, maladie est allée. Mususu a batuti yebwe. Mususu a kies. Pourquoi on peut pas laisser la jeunesse se décimer comme ça. Le pasteur, les hommes de Dieu, je vous interpelle. On s'interpelle, moi y compris. Nous sommes de ceux-là qui lead la communauté, les leaders de la communauté. Nous ne devons pas rester bouche bée, croiser les bras et que tout subir, Karamakambo, tout ça subir. Communauté Nabiso, nous avons des nouvelles nécrologiques. Je vais commencer d'abord par vous donner les nouvelles nécrologiques et après je vais mettre la pirogue dans la rivière pour que nous puissions palper du doigt les réalités du pays. Vous me permettrez car je dois lire pour ne pas faire des petites erreurs, ne pas dire des erreurs monumentales. Je commence d'abord par présenter mes condoléances. Les condoléances les plus attristées à toutes les familles qui sont éprouvées, émanant, ces condoléances émanant de votre humble serviteur que je suis, Johnson Keto, le garant de la nation, les responsables numéro 1 de Top Africa Magazine, un site responsable pour les responsables, Top Africa TV, je suis les responsables numéro 1. Je présente mes condoléances les plus attristées, les plus émues aux familles des disparus. Angleterre, Londres, Maman Thérèse, Oyo Matanga,
boyebi ezali na côté kuna ya Waterloo. Donc ba précision boza omona na bilili photo oyo ya mama na biso Thérèse ndenge ezali wana ndenge régie za ko aider biso na kolakisa photo ya mama na biso Thérèse molimo na ye et pema na kimia nzambe vraiment ataye na esika oyo esengeli mama na biso Thérèse atikaki biso. Voilà, maman Thérèse, je m'excuse, maman Thérèse matanga ezali na côté ya Waterloo. Waterloo bato bayebi esika oyo train ya Eurostar ebandaki kokangama liboso na côté kuna nde matanga ezali oyo alingi azwa ba précision aokende na Facebook na biso na kombo ya Johnson Keto tozali na yango misatu okende na page na biso ya Top Africa Magazine okende na page na biso ya Top Africa TV to okende na site na biso le www.topafricamagazine.net. Voilà aujourd'hui le plus ample informations. Tozali na sango lisusu boyebi mwana na biso Brian Mpunga 15 ans mwana bandeko beta basket mwana kweki bamimaki na l'hôpital mwana opération esimbaki te mwana na biso ya 15 ans mbinga mobali Brian témoignage nazo kozepa ya mama na ye ezali ko salanga mama na ye Charlie o molongani ya papa Mbunga Jeff ezali ko salanga pasi alobi mwana aboya kabitinda te o nkolo na biso pona nini boye bato malamu nde baza kokendaka liboso tala témoignage ya mwana oyo alobi na mama na ye mama bongo na koboya bitinda pona nini yo mtu botaki ngai te. J'ai eu de larmes aux yeux, je le dis sincèrement, j'étais choqué, j'étais ému, je me suis dit Dieu, pourquoi ça? Pourquoi de tels enfants, il fallait vendre dans la biso. Maman zopé sa témoignage ya mwana na ye, eza osala ba larme na miso, ma ya miso eza okita, mpinzo les eza okita. Alobi pona nini, baleki na ye balobi, mam Brian alingaki te, to mona ka ye to tindika ka ye na pou cher. Yanga ka ye na ye, akei azala pride, to mona ya ka ye mobale. Brian, là où tu es, que ton âme repose en paix. Quelque part, nous sommes, moi je suis aussi ton oncle. Donc, tozali bandeko, nalibota na nzambe, nazali noko na yo. Kimia ezala na yo pa yo kei. Nzambe abombola yo esika oyo ya malamu na loboko na ye. Kuna na mboka tata. Brian atikaki biso. Pona ba communiquer, Brian matanga na ye ezali na côté ya Ivory Quadrant na famille esika papa na mama bazali Ivory Quadrant oya yebi adresse akobenga ngai Johnson Keto na ko indiquer ndenge ni okoma kuna en entendant que ba corona ba décider ba pesa programme nyonso ndeto koyeba to kopesa bino programme ya inhumation ya enterrement plus tard na émission na biso kaka pour émission ya salama pour na kopesa ka bino basango pour na ko yaka na basango ya communauté kopesa ka bino eza émission na bino ndeko wa bino nzambe apambolaka ye na ndenge na ye na moke soso alaka oyo ekoki na mongongo na ye nzamba pesa nga toujours makasi nzamba pesa nga toujours bwanya ya koyaka kosungaka bino na makambo oyo tokozwaka na communauté pour bible lobi na biso lela na ba oyo bazali kolela seka na ba oyo bazali koseka na tango bolelaka ngai Johnson Keto votre frère nazalaka toujours na bino nakozalaka toujours na bino. J'ai signé un contrat avec mon père le Dieu tout-puissant. Moi je suis le pasteur sans Bible, je n'amène pas la Bible ngai na osenga mabonza te mais mabonza nange ezali soko monike mosala ezali kitoko osungi yango ekosala toujours bien ngai nazali te pona lobote poto somba achat soki temple te ngai na osenga nanga achat temple te ngai ezali kaka mosala nafutaka na Olive TV pona zalaka toujours pona yela bino basango ya communauté. Brand mona na biso molimo na yo epema na kimia tokoleka na sango mosusu tozali nango ezali ya mwana na biso Meshak dos Santos oyo babomaki ye depuis le 31 décembre batiaki ye mbeli par 3 jeunes hommes bakangaki mibale moko abungaki ba motif na yebi yango te mais matanga ezali kuna na côté ya Infield na adresse ya famille na numéro 1 Boissy Avenue Infield Middlesex
EN1 4 UU 4 UU oya baby adresse ité akobenga ngai pour avoir précision soit obengi mama Rossi na 074 79 30 49 42 wana mwana na biso Meshak obozali komona photo mwana na biso a kufaki batiaki yembeli akei na âge oyo ya 18 ans kuna tomoni Brian 15 ans awa Meshak 18 ans wana toleki na côté ya Meshak mais na ngonga oyo toza koloba na bino tozali kozongisa sœur na biso molongani ya papa Manu mama Fifi Zoko na l'heure où je vous parle toza kozongisa ye na Lilita na cimetière oyo babengi City of London Cemetery na Oldesbrook Road Manor Park E12 mama Fifi oyo boyebi atikaki biso donc lelo ezali mokolo oyo tozali kozongisa nzoto na ye na Lilita programme ezali boye na 12h juste awa bazali kozongisa kokisa corps na ye na Lilita après wana de 14h à 20h oyo tobengi bain de consolation et kozala organisé na avenue oyo Gateway Business Center 210 Church Road Leyton London et 10 7 JQ donc babisu elekana kuna ezali 158 58 libula métro oyo ezali pembeni ezali Central Line Leyton donc outi na Black Horse oza kokende kota ba Leyton bus 158 soki katisi Libridge Road et kei na ngambo wana kuna basale ezali na droite wana okomona salle wana esika tokosangana de 14h à 20h pona bain de consolation na bino banso bosungaki libota oyo bosungaki Manu na bana nyonso Charlie Schengen bino banso vraiment boya tokabola mwa ndambo ndenge coutume na biso esengi bongo bato balandaki na makambo na tanga suka ko remercier bango c'est la façon dont on remercie bato nyonso basungaki biso tozali na matanga nini suzetikali matanga mosu tozali na mwana na biso oh là là c'est dur les hommes de Dieu tobuka mabolongo ça peut pas continuer comme ça mwana na biso José Mabiala Sosongo oh bozali komona na bilili José Mabiala Sosongo un jeune il avait combien 18 ans yayi asukate pona kusukisa na matanga ya mwana na biso mosusu José Sosongo oh bozali komona na photo exposition ya corps ezali vendredi prochain le 26 de 9h à 16h exposition du corps na Aaron Black Funeral Directors où ils sont situés na numéro 6 Bush Hill Parade Barry Street West Edmonton London N9 9JS obungi kuna obengi mosali na bino le pasteur sans Bible Johnson Keto aropesa ya adresse akoindike ndenge ni okoma kuna po yazali moto azali dévoué na cause ya communauté pe dévoué na cause ya mboka tozali kosalela awa po tokosalela mboka yango tozali komesana déjà ndenge ni ya kosalela mboka na motema ya pembe na motema ya bosolo na bwanya nyonso culte d'action et de grâce culte d'action de grâce le samedi donc vendredi 26 tokota l'accord ya mwana na biso José Mabiala Sosongo samedi culte d'action de grâce de 9h à 10h20 l'église c'est Vine Church l'avenue c'est connu Riches Road Ilford Essex IG1 1JH na Ilford boyebe église wana esika babus elekanaka église wana Vine Church kunande esika culte d'action de grâce et kosalama et enterrement et kosalama de 10h45 à 11h30 c'est le samedi 27 le samedi prochain le samedi en 8 aujourd'hui on est le 20 donc le samedi en 8 c'est l'enterrement de José Mabiala Sosongo
qui nous a quittés. Et au Salamana, Manor Park Cemetery and Crematorium, Seabed Road, First Gate, London E7 ONP. Au cimetière, Tobengi ya Vie Edo, Tobenga Ango ya Vie Edo, et lingo bateki ye kolo cimetière wana. Mais pour shop na boutique na zalaki na balabala wana, pour se retrouver, hein, les Congolais, tu vois, on a toujours besoin d'un repère. On a Tobenga Ango souvent, banalement, communément, cimetière, il y a Vie Edo. Na cimetière wana. Et après, bain de consolation, et qu'au Salama, de 12h à 18h, à l'église Mangembo, située sur 117 Bruce Grove, Tottenham, London N17, 6 UR. Église Mangembo, vous voyez bien, Bruce Grove, et Kambami, na révérend pasteur Ogi Mbona. Donc, le samedi, aujourd'hui, on enterre Maman Fifi. Le samedi prochain, on va enterrer José Mabiala Sosongo, paix à son âme, la famille Sosongo. Hein, vraiment, j'ai compati à votre malheur. Et le numéro des contacts sont les suivants: 074. Donc, les numéros des contacts sont là: 074 24 08 87 24, ou encore les 075 40 66 17 03, ou les 07 73 41 85 622, ou pour de plus amples informations, l'homme qui était au milieu du village, c'est votre humble serviteur Johnson Keto, les garants de la nation. Je suis là. Si vous aviez perdu les coordonnées de nos bien-aimés, appelez-moi, je serai là pour vous donner des directives, où aller, que faire, nani nana. Et le dernier cas, le dernier communiqué nécrologique de la communauté, je vais vous le lire. Accordez-moi un temps. Oui, la famille Mbou, Patrick Mbou, Tanti, Nathalie, Mireille, la famille Tansele et la famille Bondoki et Bunduku ont la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur fille et nièce Joyce Mbou, qui est en fait la fille de Tanti Mbou et Didier Tansele. Décès survenu le 3 janvier, le 3 de ces mois, suite à un accident de train. Il a succombé à un accident de train. Il a succombé à un accident de train. La petite Joyce que vous voyez sur la photo, très coquette, très jolie, nous a quittés depuis le 3 janvier. Le deuil se tient toujours au domicile familial. Bino batunan bolé quitter. Tout ça l'effort, pour consoler famille Oyo. Vous savez, perdre un être cher, c'est pas facile. Mais je sais que le consolateur, le meilleur consolateur et l'unique de tous les cœurs brisés, toutes ces familles qui ont perdu les leurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui console le mieux. Bisoto osala kaka okei otali bango, osekina bango mukolo wana, okaboli na bango mawa, okonsole bango. Mais consolateur il y a solo. Oh mon Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout se confie à yé. Sans yé pas si. Sans yé, au monde attend au perdre. Ndekonayo, au loba. On dirait mokile suki ponanga. On dirait nga ipena kenena ye. Te nzamba au consoler la famille Mbou. Nzamba au consoler Didier Tansele, Tanti Mbou, Nathalie Mbou, Patrick Mbou. Nzambe amona bino kimia ezana kati libota. Kimia ezana kati libota. Na yango programme esalami boye.
Un hommage lui sera rendu le samedi 27. Samedi 27, à l'adresse suivante, 52 Bim Avenue, Dagenham, Essex, postcode RM10 9BJ. L'adresse défile sur le petit écran. Donc, adresse, il y a ndeko moko atiki biso mwana moko. L'adresse défile. Au moment où commis Joyce Mbu, bâti adresse, bâti un numéro de contact. Vraiment studio de Téléfolie, c'est ça vous aider biso lelo pour mon sala et kende bien. Merci Téléfolie ce studio. Et sika oyo bakambo ezali ko salama. Donc un hommage lui sera rendu le 27, le samedi prochain. D'ailleurs, l'affiche est là. L'affiche est là. Vous ne vous perdrez pas. Oyo Abungi, Abengi Ngai, ou Abengi Didier Tansele, qui est le papa, au 07 40 58 43 473, comme disent les Belges. Ou encore, on appelle la maman Tantimbu au 07 4 66 86 70 98 98 98. Ou encore, on appelle Martine Tansele au 07 4 48 74 59 52. Et le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Je profite pour présenter mes condoléances le plus attristées et les plus émues à la famille Mbu et Tansele. Fika Magazine qui va reprendre les travaux avec le magazine en papier glas. Hein, je compte lancer un magazine dénommé Top Africa Magazine, musique et culture et tout ça. Top Africa Magazine, des émissions. Top Africa Magazine, c'est un groupe de médias. Nous sommes avec vous, la famille Mbu. Nous compatissons à votre malheur. Que l'âme de notre chère fille Joyce Mbu se repose en paix. Merci. Ça, c'était pour les communiqués nécrologiques. Et je vais demander à la régie pour me permettre un peu de souffler, hein, avant que je puisse attaquer d'autres sujets, de me balancer la publicité de notre restaurant Galaxy Mambo à Aubervilliers. Des passages à Paris. Ne manquez pas d'y aller, d'aller déguster les mets préparés par les chefs Mambo. J'étais là le week-end passé, donc je serai là, c'est notre resto. Je demande de suivre la pub de ces restos Mambo et après je vais mettre la pirogue dans la rivière et comme il est d'accoutumé. C'est tout nouveau. En région parisienne, restaurant Mambo Massia, Galaxy. Coucou, tu vas fufu na lia, Merita. Mais pas nous ba économie na biso pona kotonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na za na salle de bain munene na cuisine na munene. Yom tele lisa. Te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi yo muto ofuta. Mais en assurance vie basala ngo pona makamuneti ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obe ndinga zo bela bongo famille ko sekete pona mamambongo. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga ba mbongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirasure et ye pona ko régler ba problème wana ona sasu na musala tino ba dufuta pale ndenge nini benga Mirasure comprendre ona kufi fo bakundanga ba obsesa ndeni benga Mirasure lelo soki liwa eye lelo soki okei bat bakotika la ndenge nini na sima na yo
Est-ce que okokundama bien? Est-ce que banana yo bakotikala na vie moko oyo bana kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozongo en charge? Kombo nanga ezali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alingi koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro nanga ezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya banana bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Merci Olive TV, merci la régie, merci des retours sur ce plateau. Nous continuons à mener à bien notre émission la série africaine. Merci vraiment na yonioso aux aliko talabiso binoba na Paris na ebike vraiment lisolo ya Caligula Caligula ezali kaka ko dénoncer ba mabe ba anti valeur o ezali ko détruire société na biso, ezali ko détruire mboka na biso, o ezali ko détruire ba famille na biso. Donc boyebi depuis un certain temps les garants de la nation a eu option ya kolobelaka toujours mboka ya kotanga kombo ya mutu te kobenga ngai te po totanga kombo ya mutu awa totanga kombo ya mutu te mais tozali ko dénoncer ba anti valeur o ezali ko sala na kati ya communauté na biso na kati ya pays na biso na kati ya ba famille na biso ba anti valeur po mboka na biso état et komi nango sikoyo ezali parce que ndenge na lobaka toujours ndenge nazali ko belela boyoki bato bazali ko belela o alobaki boye mais biso to lobaka ngo déjà to lobaka ngo peut-être différence ezali que tant mosusu to lobaka ngo na audience oyo ya télévision to lobaka ngo déjà mboka na biso ezali na bobungi ebele ba oyo ba kotia na esika o bungi rôle na yo bungi responsabilité na yo bungi ba attribut na yo ozali ministre ba tia na esika ezali po bongisa na esika wana ba tia yo directeur quelque part na société ezali po obongisa ezali ya yo privé ezali société privée ya yo moko osalaki yo na mwasi na bana na yo société privée kutu et rendaka ba compte na l'état société privée pe ba talaka yango na misu moko bongo yo moto ba tia na esika moko boy ozali na responsabilité moko boy il faut otambusa mosala wana bien pour mboka kende liboso pour bato bazali ko talela yo toye na télévision awa ezali ponga na beta tolo teke ngai na leki na mayele te po bato baleki na mayele tala ndenge bozali ko tala ngebele bozali ko luka ba mbeba oyo ngana ko sala pour bo corriger boleki ngebele mais nzambe aponi ngai nazala garant de la nation au-dessus de la mêlée likolo ba conflit ba les pasteurs sans bible moto ko simba ne bible te mako teya ba petit pasteur oponami po kama ba mpate ezali te po mbongo ya ba mpate yo lia yango batie yo amondimi ezali po bakeno koteya yo epa ya pasteur oyo ayekoli bible ngai na simi bible te mais nazwaka ndambo ya communauté ya nini na yaka liboso etanda oyo pona teya bino mboka na biso tozali ko lela pona ba anti valeur ezui esika ya ba valeur na banana na moi lisolo moke na Angleterre to moni ba vidéo ezali ko circuler aleki na biso bibi shikiala baltangi kombo na ye esali pasi ngamo na tali ya on a bien pourquoi pourquoi to koma na niveau oyo bokolo bato ba biso ba benga balobi otala leki na yo ya media tala leki na yo boy oui azana famille na biso media likambo ko eli biso na famille bomoni ndenge bomoni leki na biso bibi shikiala vraiment na yebite ibandaki ndenge nini bato na bato bazala na ba fantasme na bango bato na bato bazali na bandenge na bango mena kosenga kaka ngai kala nazala ko beta bale na esika moko boye tuza ko beta bale na balabala ndenge zala boza ko beta bale tonton moko yaya moko boye azaki bogard vraiment il parlait bien français hein, la langue Molière il maniait très bien la langue Molière et en jouant en tapant au ballon rond qu'est-ce qui s'est fait ballon et koti na kati ya lupango na bango et kangami kuna. Alors, biso ba jeune que nous étions, tous aussi na sikoto kota na kati ya lupango na to les ballon. Ayi siko na ballon. Abi Claude qui t'a permis de taper les ballons de cette manière et voilà que j'ai confisqué les ballons. Vous serez responsable de vos actes. Il était beau, géant, vraiment un bogard. Il maniait bien le français, la langue de Molière. Moi, j'étais là et je me suis dit, oh, voilà.
vous serez responsable de vos actes. C'est-à-dire que les Camerounais sont sala, osa responsable nango. Soko lobi olobarate, okozala responsable ya koloba na yo te. Soko lobi okende kolia kwanga ya kobombana, okozala responsable mukolo lingo boka makasa bamoni kolia ki kwanga. Ah, vous comprenez, c'est la sagesse africaine. Je ne déballe pas tout. Mais que ce soit Bibiche, que ce soit la personne qui a publié la vidéo, vous êtes responsable de vos actes. Vous êtes responsable. Mais Mediapay, technologie, n'est commis. To profiter de la technologie, to sala na makambo, to za sala nango, to profiter te, lokola mondele a télévision, Facebook, mondele a télévision, iPhone, mondele a télévision, et comme image nyonso. Ozui Johnson Keto na mwambeba muke, mangu yo wano publié. Ozui on ne traite plus le problème sous le baobab. C'est quoi ça? Vous vous rappellerez encore, j'avais condamné un monsieur dont j'étais les noms, hein, le tonton Caligula, d'où la chanson Caligula de notre bien-aimé le Tata Honda de la rumba, hein, que je salue, que j'ai vu le week-end passé. Hein. Caligula, c'est quelqu'un qui, c'était un empereur romain, hein, où il y a l'ingaki, madame Bobo Bangaye. Bangaye arosala batuma be moi si un déconné à zui moi ya libota zui batamisala komisa bango bilanga na bango bilanga na ya ndunda zui kaka ya buki a filmer batamisala na vidéo azoko publier j'avais condamné en voilà la suite, c'est ça la suite logique. Ndeko na biso bibiche oui azana mabe na ye asali ndeko na biso pe kuna oui boyebi pourquoi bosali bolobi azui mbala mutu asali boye. Mais dans tout ça, essayons de traiter les problèmes d'abord à l'amiable avant que to kende na place publique. C'est une femme, c'est à elle de se défendre. Moi je ne défends pas Bibiche, mais je vais seulement dire que to me makamaka mbang na ba vidéo te, to me mbang na ba vidéo ndengwana te et ko salaka moi buzoba mingi. Bibiche aussi, ma petite sœur, c'est vraiment une leçon. Hein? Essaye de voir. Moi et toi, on va se parler en privé. En privé, ça c'est la place publique. J'ai dit seulement, les gens qui ont publié cette vidéo, hein, vraiment, je ne vous demande pas de retirer car la vidéo est déjà propagée, partagée partout. Moi, il y a des gens qui m'envoient la vidéo. Je les ai reçus, toutes les vidéos, je les ai reçues. Si c'est à 20 ou 30 reprises, les gens qui me disent, t'as la petite sœur Nayo Média, t'as la petite sœur Nayo, t'as la petite sœur Nayo. Oui, en tant que Yaya, j'assume. En tant que Yaya Média, hein, car je suis parmi aînés à Batounio sur Média, hormis Jean-Paul. Donc, Naza aîné, Naza pe Yaya Batounio sur la sœur Nyon, sur Bibi Swami, Beni Samba, bango nyonso oya media bibi wifi qui encore Marceline Mido et j'en passe, joli ange. Donc s'il y a un problème toko luka toujours to conseiller, mais vraiment s'il vous plaît ne partagez pas cette vidéo, ça n'honore pas la femme, ça n'honore pas Bibiche, ça n'honore pas la famille. Quoi que bon, le beauté yé moko, fotina yé, akena ko linga mbala mutu, akena ko sala boy. Oui, ben je veux que un peu plus de dignité, hein, je vous en supplie, hein. Si nous lamentons aujourd'hui, c'est à cause de ces anti-valeurs. Oui, kolinga mubala mutu anti-valeurs, ko publier pe vidéo pe zapper anti-valeurs, ko tant soit ça qu'on a intimité na yé, mais bon, que Dieu vous bénisse, vous tous. Nzamba za nabino mo nabino atsabino motema kimia bibiche na muta publier vidéo nzambe azanabino pour que des choses pareilles ne se répètent plus. Hein? Vous aussi soyez prudents. La technologie au mono filmer yo mon intimité na yo. Tu crois que bon vidéo on a tinde lango Tanya Smith na ko tinde lango nono masolo pièce contre pièce non tinde lango va son mais nzoka est raté. Au lot de la vidéo, il y a Johnson qui est présenté mission boye.
vraiment ndinga lati japonais à New York omona et cliquer kuna boye ya bibi shikiala. Or le bagi ya bibi shikiala au publié. Donc il faut faire attention avec nos smartphones. Yango mona air moko banoko mususu mona c'est pas za na koni na ye otobenga ka koni wana koni etinda ka imagité koni yango mona ka et ça la bien air moko. Donc je vous demande conseil gratuit s'il y a des palabres air nyoso c'est singité palabres en rendre en public. Vraiment tonton oyo atindi na condamné oté na condamné bibichi té à 100%. Mais na condamné bisonioso, nous sommes tous des médiocres. Des médiocres. Des médiocres. Nous devons réparer. Nous tous. Yezo lobaki. Nani te. Abamba libanga. Oh nanu te. Bamba bibishi libanga. Yo. Nanu te. Bamba bibishi. Va son. Nanu te. Nono masolo. C'est le folis. Sidio. Nanu te. Dordo sabata. Nanu te. Bamba siko bibishi libanga. Nanante yozola nanga yo nanante amen mon santo amen on est là qui dossier to développement aussi ka bibi chazale kinanga ya média une fille que j'ai vu grandir to solane en privé autour solane to ebine to pesa ba conseil tonto pe kuna na Birmingham Guylaine sida to solo la tonton. Hein? C'est les garants de la nation qui vous parlent, les pasteurs sans Bible. Wana masolo tozalaki na yango. Pona ndeko na biso bibish. Mais bobo sanate olingi au voyage qui ne Paris na longo la bino moi linette moké. Olingo loué minibus, il y a 17 places, et ça diesel assurance il y a AA ezali. Au bengi donc UK et Europe, au bengi biso na numéro oyo 07 961 79 63 27 ou encore na 07 40 58 70 406. Kuna ogolowe minibus et mimio na Europe au Tambolina Libota 17 places, c'est combien de familles? C'est presque 3 familles pour voyager na Kimia Nyonson, pour save bambongo ya ba Eurostar, pour save bambongo ya ebele, pour kei na bino na minibus bozongi na kimia diesel consommation kitako jiklo wina ndenge to lobi kaka. Oui vraiment to ebisi bino que tozali awa lelo na Téléfolis Studios maison esimbi ba montage ya ba vidéo filmage ya vidéo ngai donc to ye awa pour to sala musala vu ba vidéo ba clip na bino boya na ngona Téléfolis duplication ba CD na ba DVD donc boye na ngona Téléfolis et go sala biso bien ozana VHS olongo ti ngona DVD oyi awa donc o to benga transfert oyi na ngona Téléfolis Studios awa tozali awa kimi ezali ngai na yebisi bino ke bino bato bolingi faites na bino ba animer yango na ba professionnel, hein? Je suis un professionnel. Oye olukingai to filmer ma mariage na bino avec ma caméra professionnelle, lumière professionnelle et monté professionnellement. Je suis là, c'est Top Africa TV qui est représenté aussi en Afrique, au Congo, basé au Congo. J'ai des représentants là-bas. Il y a des émissions qui sont montées là-bas, des interviews à partir du Congo. C'est toute une équipe soudée, une équipe dévouée à la cause de la nation. Je salue d'ailleurs cette équipe qui est dirigée par Puris Pembele, Kevin Fataki, Herman, Hala, Lucien Denzenza et Nico Kalamba. Je dois chuter car aujourd'hui, boyebi tozali ki mingi na makambuya matanga na minutes onde na ibisibino bola nangai na Facebook live pour tozotia matanga live kuna ndenge ni bazo ko enterrer maman na biso que dirais-je Fifi na cimetière kuna ya Manor Park. Mais tozo lobela mingi lobby de susu toyoki marche mogezali ya ba chrétien marche ya ba chrétien lobby donc tolanda matoi na biso ezali braqué na mboka totala ndenge nini na lobaka toujours na ezali ko pesa conseil na bato ozala ya majorité ozala ya opposition ozala société civile mboka tolinga yango mboka na biso ezali riche coltan, diamant, uranium, zinc, cobalt. Ndenge kaka ba passer ba sali na nzambe musu baza koloba.
mboka na biso ezali riche, bamboka mosusu eza vivre na bakakao, bamboka mosusu eza vivre na organisation, bamboka lokola baangleterre na bacontrevention batie contravention na voiture yango nde kosunga bango, bafutisi yo amende yango kosunga bango, soki otali na barichesse ya se baza nango te, mais ils vivent de l'organisation, et nous qui avons baminere nyonso wana, soki tobakisi organisation, soki tobakisi volonté, soki tobakisi conscience, tozala super riche. Et je demande à tous, biso banso, kozala dirigeant, kozala na opposition, kozala mokomboli, kozala nani, kozala pasteur, conscience ezwa biso, mboka wana ya biso, nzamba pesaki biso yango, apesi biso pays mususu te, tozali d'Angleterre, on a une nationalité d'emprunt, mais mboka wana ezali ya biso. Fin de compte, oyoka posa, otambola, côté oyo, okolelaki. Alors, bana na biso lobby, tokotikela bango nini, tokotikela bango nini, tokotikela bango mboka oyo etonda bafulu, tokotikela bango nini, tokotikela bango mboka oyo bato yibaka, tokotikela bango nini, tokotikela bango mboka oyo esika ba anti valeur hein, batata ba mama bandeko, yozo landa ngai, vraiment. Atolinga raté politique, mais on dit que même si on ne s'intéresse pas à la politique s'intéressera toujours de vous. L'action de sala, il y a une action boomerang, ozo sala, et ça n'a pas de conséquences, et ça n'a pas de yo. Donc, tout le monde, aux nos chanteurs, aux nos danseurs, aux nos journalistes, quelque part, zoa conscience. Ça, c'est comme ça, na journalisme, bien. Ça, c'est comme ça, oui, au milieu du village. Moi, je suis l'homme au milieu du village, mais quelque part, je dois prendre conscience de la calamité qui sévit dans notre pays. Hein? Donc, il est temps, j'interpelle tout le monde, j'interpelle les hommes de Dieu. Alors, prenez conscience, à l'église, prêchez les royaumes de cieux, prêchez l'amour du prochain, mais rajoutez aussi l'amour du pays. L'amour du pays, il faut rajouter ça. Les hommes de Dieu, j'avoue que je m'adresse vraiment, les hommes de Dieu, vous qui retenez une certaine population à l'église, les hommes de Dieu, l'éveil, oui, beaucoup de Zinadikolo, bolingo, il faut tout ya bolingo, tolinga moninga na loko, linga moninga na loko zomi linga yo moko, mais linga pe mboka na yo, siatula, na sepeli na yo, Mr. Siatul, na pesi yo mbote, linga mboka na yo loko lo milinga kape yo moko, linga mboka na yo, loko lo milinga ka yo moko. Yo moko milinga katana tongo ningo ke yo koti na babe musa opakoli mo nsunga bien, mais mboka pe linga ezala na nsunga bien, mboka kotonda ba fulu te, mboka batu musu bakozanga biloko olia te yo sala biloko olia, mboka kozala te ba pesi posa ministre ozimbongo oyibi, mboka kozala bongo te soko yibi il faut bakanga yo, il faut ça mbo justifier, mboka kozala te ko non Johnson Keto azala likolo ya mibeko, non mboka kozala bongo te. Tous nous sommes égaux devant la loi. Ezala naza journaliste na yebana, ezala na moto mobola oyo alala na balabala, tango nga na sali mabe, il faut l'état, mibeko ya l'état, elobake ngai Johnson Keto na sali mabe. Moi écoute lobela ba droit ya peuple envers l'état zatepo, l'état zo sala nanu ba devoir na été pour le peuple. Donc peuple moya zongi c'est la yé. Devoir wana ezate. Le peuple a droit au logement des saints, droit à l'enseignement, droit à l'éducation, droit aux soins médicaux, droit au travail, droit est belé. Dans mon émission, d'ailleurs, je vous ai promis que je dois relancer l'émission. L'état des droits, c'est mon émission, hein, l'émission politique. Je dois relancer. Vous aurez à me suivre sur Internet chaque jour dans cette émission État des droits où nous aurons à disséquer, à parler de la politique sans embâche, de parler de la politique sans obédience, sans tendance. Hein. Je n'ai pas de tendance, je n'ai pas de couleur politique, moi. Je suis un homme de médias et je resterai en tant que tel. Je dois chuter. Nous continuons toujours sur cette même lancée ces derniers jours. Mingi toko finga motote toko lobate boye metozo condamné ko yiba tozo lobalande ba bizaleli yo ozo sala bizaleli wana soko za ministre soko za PDG soko za opposant soko za politicien soko za mamote kanguba mamosala nini oza molakisi
ozanani molakisi yo po bana baleka na kelasi il faut obimana bango ba jeune fille po pesa bango ba point toko condamner yango tozolo ba viol ezo salama na Kivu mais na kati ya Kinshasa pe ba viol salamaka na poto pe ba viol ezo salama les tontons Caligula, le ministre Caligula, le PDG Caligula, le pasteur Caligula, vous serez dénoncés cette année, car Dieu m'a dit que cette année Oyako Sikola Bizaleli ya mabe kotie yango na balabala tokomoke na biso na suka na ko remercier bino banso bo soutenir biso c'est les Folies Studio kuna esika oyo ba filmage ya ba clip DVD ya VHS on motango na DVD na DVD oye na ngokuna olingi osala ba clip ba filmage ba clip olingo sala biloko belé na les Folies kuna ngai moko nako milobela te mais na ba fête olingi to animer bino fête ezala kitoko obengi Johnson Keto le garant de la nation au-dessus de la mêlée likola ba conflit bagwamanga kotela toko filmer équipement ya kitoko pimpa neuf oyo ko filmer le mariage na yo baptême na yo événement tout événement est monté sur DVD professionnellement. On a des équipements pimpa neuf et le maître des cérémonies, je suis là pour vous et je vous promets que cette année d'ici peut-être un mois nous allons lancer sur le marché les magazines Top Africa, musique et culture. Donc, on va parler de la culture au vrai sens du mot. J'en suis l'éditeur responsable. Sur ce, je dois dire quoi? Je dois dire merci à vous tous. Merci de votre fidélité, d'avoir été fidèle à cette émission. Merci d'avoir été cloué, de nous avoir suivis de partout. Les amis qui sont de ces côtés-là, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, Papa Moninga, du Royaume-Uni, Galba Pelewe, Tumbalangbaka, Nono Masolo, pièce contre pièce, Galba Pelewe, je t'oublie pas, mon jeune frère, va sonner Kouloli, le Kassaloka appela, Guilhem à force, il y a maman Aziza, Mère Labisso, Jiklo, Wina, il y a Gisèle et Tati, na pesi binoba sobambote, Tokomi Labisso, Nasuka émission Labisso, Tokutani, Mbalasima, Posekoya, Bobo Sanate, ba programme nyonso na pesi bino wana, o alingale alanda émission oyo okei na YouTube, surtout bo s'abonner na chaîne na biso YouTube na kombo ya Johnson Keto, bokei na Facebook ba page na biso ezali, page ya Top Africa Magazine ezali, page ya Top Africa TV ezali, page ya Johnson Keto ezali na Facebook, tozali na ba Facebook misato oyo ekomami na se wana. Nzambe azala na bino, Nzambe atia kimia na mabota na bino, lobby na Kinshasa balobi marche ezali kuna, tozali kosenga Nzambe atia loboko de façon que mboka wana ezwa bonsomi nango. Nasuki awa na lobi kaka poso elamu. Bon week-end à tous, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, surtout, soyez sages, que le sang de l'agneau vous couvre durant toute cette semaine. Ciao, ciao. Tanner Smith, I love you all. Ba sister nanga, I love you all. Nalinga abino trop. Ba frère nanga, nalinga abino trop. Ba maman bana, nalinga abino trop. C'est votre humble serviteur, Johnson Keto.